mbote na bande kono soba kolanda biso na ngonga oyo surtout mingi na basi po mokola lelo ezali bongo le 8 mars balobi le 8 mars ezali bongo journée oyo ba célébraka monde entier mobimba ba célébraka bongo journée pour la lutte ya droit de la femme na boende lelo biso ba pandisango to yambi pour na bino pe ba pandisango to yambi pour na bino pe ba inviter l'honneur na biso to ko beta na bango lisolo etali bongo lutte ya droit de femme moi si azali nini pe to ko bela surtout mingi thème na biso ya moi oyo ya 2020 balobi 2020 année d'action le femme paix en action kasi nazali nga mon côté kana lobaki to na ba inviter na biso mais émission na représenter yango na maman Nana Sangara mbote na yo oui mbote ndeko na chou oza malamu mama oui santé kitoko oibike même nani Karine Pala lobaki moi c'est sengeli angenga pe place avant pembe na enginga mwana ozonginga makasi yo ko ngengi makasi donc c'est que nazo pena tongela penza donc baso pe ba kolanda biso kuna bangela il faut tongela loko ba inviter na biso na moto za bande ko na biso pe basi otoza na bango na musala moko bande ko so ba journaliste ba ngengi lokola et puis na moni mama bijou moi c'est Raël aza pe ya kongenga lokola na ba inviter na biso en tout cas to bi ke biso so to ngengi po eza journée ya ba maman oui bi ke lo makasi za obi ngana ko banga ni obanga mama nana na obanga mama bijou moi c'est Maël mama bijou moi c'est Maël mama wana ngana bande ko tra missionnaire na bi ngai fona za kala kwa mama o na biso le bin thème national tangela biso oui thème na biso du jour thème sur la femme journée internationale des femmes en 2020 je suis de la génération égalité donc je suis de génération égalité et c'est le côté to globalelo to solo na basi auto ko solo na lo kwa mama bijou moi c'est Maël za pembeni na bande ko biso muso ba journée c'est faut développer yango na ndego esengeli parce que tu éviter le lo basi bodel ni bazo tambola et on les a merci maman nana ka sebi que thème oyo tangi zali thème international kasi thème national na biso balobi Congolaises et Congolais levons-nous pour défendre le droit des femmes. Il y a un moni pour se lever Congolais, c'est-à-dire ils à la mobali, ils à la moisi, tout élément, tout se soudé pour tout tombola, tout bimisa pendant la bokasi na biso droit na biso ya kibo moisi. Il y a un moment la bête qui ça maman je prends pour le baquet. Ndeko moisi, ceux qui ont moni moninga no moisi, à la défaillance sungayi, kotiolate. Ceux qui ont moni perd ça malam, félicité. Vous comprenez des thèmes na biso pendant ya motu ya pendant to développer to simba international penza te mais to simba national pour toi na Congo. D'accord. Vous comprenez maman nana kasi maman nana kasi bato ba kolanda biso to ko beta lisolo la journée de la femme mois de la femme ezalaka mois mobimba basi so ba kolanda sengeli ba yeba ezaka le 8 mars te ezaka journée moko te to za na mois mobimba kasi mois yango to ko célébrer esengeli pe to banga na kalati e bandaki boni baso ba defendaki basalaki nini vona bango ba osaki po biso le tozwa lokolo wana mais ngana ko sepela makasi mama na tozwa mama Inès apesa biso moi historique moke mbote mama Inès mbote mama Choura mbote mnayo mama nana mbote na bande konyoso bazolanda biso Maman Inès tokolinga penza ou Manuela penza malamu moi historique moke ya journée internationale des droits des femmes. Merci mingi nayo Mama Choura, je pense que c'est vraiment important, c'est capital, il y a bisokoye ba histoire, il y a droit de la femme. En tout cas, na mémoire nangai, ce qui toke na ba détail belé, heureusement en temps mais pour nangai, je pense que tu s'est référé na après Deuxième Guerre mondiale Maman Choura. Après Deuxième Guerre mondiale, basi se retrouva qui est belé, bazaki bango moko mais pas délaissé. Alors batala ki ba secteur rebelle misalo mibal bazay ko sala tikala ki vite na ba entreprise en tout cas moyen makambo tambola ndenge zay ko tambola zaki alors il y avait des femmes au bas se révoltaki je sais que c'était en Europe en France précisément et zaki na 10 pionnières moko ya basio ba telemaki baloba ki non on doit aussi oser alors batala ki te ba capacité na bango batala ki te ke bazaki limité alors ba se donna ki directement na recherche ya ko ba lolenge nini bali bazali pour que bango peut ajouter un plus na bango pour que société et vivre normalement. Alors bah c'est donné qui je crois c'était après la guerre mondiale après 45 je crois. Alors Lutwana et Soukaki na bango mon côté. Sango na bango et kineki moi musika itambula ki na mboka mobimba ya France. Alors bien que
bazalaki aussi empêché na misusu mibali misusu batikalaki na moment wana balobaki ke boza basi faut botikala kaka basi à la maison ou bien bokeni na ba élevage ndenge to mona même na ba film misusu basi bazala un peu trop restreinte. Alors esuka ki wana te balobaki ata bino bolobi biso déjà to se découvrir na ba capacité na biso c'est que balobaki non on doit aussi oser. Alors batalaki te ba capacité na bango batalaki te ke bazaki limité. Alors ba se donaki directement na recherche ya ko ba lolenge nini bali bazalaki ko sala pour que bango peut ajouter un plus na bango pour que société et vivre normalement. Alors bah c'est donaki je crois c'était après la guerre mondiale après 45 je crois. Alors Lutwana et Sukaki na bango mon côté. Sango na bango et kinaki mwa musika itambulaki na mboka mobimba ya France. Alors bien que bazalaki aussi empêché na misusu mibali misusu batikalaki na moment wana balobaki ke boza basi faut botikala kaka basi à la maison ou bien bokeni na ba élevage ndenge to mona même na ba film misusu basi bazala un peu trop restreinte. Alors esukaki wana te balobaki ata bino bolobi biso déjà to se découvrir na ba capacité na biso c'est que on peut faire aussi ce que les hommes ont pu faire en avance. Alors bah c'est donaki mais je vous dis que c'était pas facile. Il y avait des femmes oyo tongonge sango et tamboli na kati Europe mobimba, il y avait des femmes au bakangaki. Ba torturer basiwana, ba torturer ba on est au kaka torture, ba sort ya misu se yebana te. Il y avait des femmes qu'on avait même brûlées, il y avait des femmes qu'on avait abattues car na ba fimbu. Mais je vous dis que ba acte wana est révolté qui encore basu misu so batikalaki. Alors sango tambola qui dans le monde, c'est de là que tout est parti. Alors il y avait aussi l'organisation il y a Nations Unies au ba s'impliquer qui na likambwana pour basi akuna pe ba comprendre qui non ceux qui bango baza basi bazo lutter boy malgré ba torture ba massacre bazo tikate c'est que biso pe il faut auto s'impliquer basali betude na bango parce qu'il y avait des fonds bando tangate misusu babandi ko tanga bango moko ba créer ba centre de formation na bango sti ba ko matana ba université bazo pesa pe ba cours ils se sont dit non c'est que nous avons aussi la compétence que les hommes ont. Alors c'est de là que tout a été ouverte. Voilà que lelo to betali solo ya basi dans le monde je crois. Merci beaucoup en tout cas maman Nana okubaki ça. Oui, yakobaki ça vraiment exactement auto fait que le ba mingi ko beta moi c'était par rapport il y a passé donc tout monde le batu mingi basolo ba moi ça comment comme mona yé surtout mibali to mo yo ka mibali be bazo ba pourquoi ba kotisaki et loko on a pour ba journée internationale de la femme il y a repesa moi si valeur le lo moi si bazo pesa yé ministère moi si bazo pesa comme ko diriger moi si a comme de quoi ko dominer mobile mais pour dire que tant ba pesi yango ndeko ndeko ndenge expliquer et quand qui déjà procédure et ça n'a pas ce bazar qui même sacrifié pour tozoa et loko le lot tozoa valeur wana ya ko valoriser biso basi peut-être on gatom sunengena bakisa wala de courage. Merci maman Nana kasi bato ba kolanda biso to beteki bango c'est to bito ko simba mingi thème ya national thème national le lobby congolais vivons nous pour défendre les droits des femmes congolaises moi la moisi congolais ndeko mobali totelema to sangala na ebité maman Fanny so ko za likanisi nini balobi mobali ateyima mwasi atelema basangana poto tombola lokumu ya mwasi. Merci mingi merci ndeko Rachou na likanisi ya monene oyo ya kosangisa ba mama nyoso na mukona lelo eza bongo le 8 mars nakoloba congolais batelema eza soki ide wana epesama kibongo eza mpamba te komona bandeko mibali bakoma komona bandeko basi lokolo eloko pamba eza lokola nga moko na kopesa exemple oyo yanga pona na moluba na ya biso ekolo mwasi tango aza na ndako aza kaka na ndako donc ya okobima libanda te ke akende libanda papa pe moko azwa mwasi na ye motema na ye bolingo na ye akenda vanda ne na coin wana na pesi ndakisa ya ekolo oyo yanga donc pona pe mama azwa liputa to pe mibale misato il faut nano bota yango kotala na ngambo na biso omona bana 10 na ndenga mabete na lobite pona bayinanga to pe ndenge nini te na pesa exemple ya polele pona na aka fi ya chochocho ya songi ndakisa ya kopesa exemple nanu na ekolo nanga pona ko toucher ba ekolo mususu te mais lelo oyo tokomi komona papa pe akokotika na ndako mama ke musala pona ko lakisa ke bana basi pe totelemi ezaka kotelema te ke na ndenga bozoba te kotelema na mayele yango esengeli na mwasi nyonso atanga
kotanga eza malamu pona mwana mwasi nyonso tango tangi classe na yo okomanke mobali te mais okolakisa ye peke papa ba limite na o eza esika songolo mais soki pe otangi mingi te moyen po loba na papa ke papa boye eza te lelo na kata ba entreprise ekoma okomona mwasi na mobali bazanda kumoko mais mwasi aleki mobali na grade elinko loba pete ke mwasi lokolo leki mobali na grade o manke mobali te eza kaka ke tozolakisa kaka mosala na biso droit na biso oya biso ba mama yango bapesa biso mokolo ya 8 mars so to bito landela na ebite mokolo ba papa soki ezaka mokolo nini voilà d'accord wana oyo ngana koki koloba na pour le moment yango wana yango moni même biso lelo liboso na kala so to bito ta kala kala wana ba journaliste mi to pe ba chroniqueur e banda ozala mibali mais lelo biso so to koma ko bunda lelo to koma ko zo exemple mama bijou mwasi ya mayele donc tant to somona mama bijou mwasi ya mayele déjà na plateau na biso donc yo moko tango okoloba okotala ke no na sima nango mama bijou ko kojenga lokwa yako lakisanga Malam tozala wana lelo to koma omona ba caméra roumaine oyo bana mibato benga ba caméramen bana basi ba caméra roumaine ba comment ça peut misala oui ba comment ça peut misala ba papa c'est pour dire que musala nyo c'est zakaka pona ba papa te eza pe pona ba mama biso nde ba mama to salela kibo mama na biso to zala kaka te wana pona olie ya yo koluka atoza ki D6 olie kaka ke osuka na D6 luka obakisa nakomata mo formation moko na yebata kotonga na yebata nini na moni lokola ya yo lipasa aleya na pesi ya bambote bisika zali lelo ye wana asokeli biso mama Rachou maquillage atangi asu formation msusu wapi place azoli la mbongo lisusu donc mutu oyo akoki komema na mbilinga azate pona nini ayiki mpiko na kibo mwana mwasi na ye yango omko lelo le 8 mars omkolo esenga na biso to loba to sala nyonso papa pe na ndaku alamba pe mama bijou na ebite so na kosi papa pe alamba po mama zolamba chaque jour esenga pe na papa pe alamba donc pona ngai nasuki nanu wana tobeti solo mingi mama na tobeti solo mingi siko ba to ba kozela pe ba yoka mama bijou amote tobeti solo mama bijou pe mama nani mama panya lobike akozela mama bijou soka koloba soki ya lobi nini azongizela ndila mama bijou ma bamboka yo bande kono to annonçaki bango ke to ya mama sa mayele na invité mba aux invités d'honneur na biso ya mokolo lelo bote na yo. Merci beaucoup maman Rachel, merci beaucoup na bino nyonso. Eloko esalinga esengo makasi ya kotala nde organiser eloko yo. Ta na komi na moni bino epesanga na posa kolela. To na sepeli na musala oyo ngana sali na ngona maboko na yo nzambe apambola. Na sepeli vraiment makasi na organisation na bino bolati vraiment bien. Na koloba boy na lingi na corriger muke attends que ça journée na biso papa ko lamba te parce que ezali journée na biso ne tolobi mais papa azaka mokonzi azaka chef de la famille d'ailleurs ko tumkolande ko sale lubu spécial ayeba que ça journée na biso c'est un peu ça voilà na sepeli makasi na eloko esalinga bien makasi ko za journée na biso surtout thème na celui que moi si atelema mobali pa atelema ta moi si atelema au côté na bitelema telemate parce que côté msupe ezalaka au telema ko mugendo zo banyo au telema ko que ça ba makamba n'importe quoi telema na mayele na yo oyebi ke na place oyo papa zo échoué ngana la kisaka na za mwasi dans bible oyebi que celui qui trouve une femme trouve de bonheur na tango mwasi a telemi il faut ndako sentir que maman a telemi au mona ka to pesa exemple à mobali soki abali na nuté santé na eza vraiment bien té ata ela télé na ye eza différent mais soki ka mobali abali surtout so abali mwasa mayele na ela télé changer na teinture na pe au moni échanger mais ta ndingi te ko mwasa mayele ko mobali a changer c'est-à-dire que ne peut pas na ndako au côté le msandako na côté ndako na ila lati vraiment moi ça côté le mana façon na yenyoso obi kala bandoko lo babe moi ça zandoki mais ba changer langage moi ça zandoki te moi ça zali moto ako charabato te ba yeba kina noté ezandenge ndeko na biso uchoko lo bake kala zaki ekolo na biso za kibongo yake soki obali muluba pola te lamba ya espérance obuti eza ilika mo likutate ngamoko na kopesa ngo exemple ngamoko ola te lamba bifo bota parce que mbolo yango le ba sepeli
mais ce qu'on peut pas changer la bango on dit que va passer 30% et matière comme 50% donc on dit que tout ça la beauté ba ça beaucoup ko kima bango donc moi ça comme préférer pas de l'école mususu au liga ba l'école biso ba mon dit te photo téléma to bo ça makambo c'est à dire que basi ya lelo na basi na biso kala bokese mekota zolanda mais ce que comme okota ndenge pe ya mabe okomo l'exemple moko ocho kopesa ba lobete ke soko za mokonzi quelque part oleki papa okoma soki ndenge te papa azaka papa kuna oza mokonzi na mosala ndako za mwasi parce que mwasi boye semele ko mikitisa papa za nini azala komanda mais yo pe papa ta mwasi mikitisa yo pe papa yeba ndeko mema pe mwasi wana bonyo ya solo okoma te fanda kuna te okomo komona te na ba église okomona mama aza mama pasteur azolengela wabike ya solo mwasi nanga osengela pesa ya respect vraiment ngana kopesa longo parce que émission ya botango bato bakotala yango papa ko azali kopesa mwasi respecté na temo ya biso national wa mona te tika na tika mwasi nanga pa telema konda ko ngesa nini etelema parce que ceux qui mwasi a telemité mama Rachou na zo bisao ndako wana ezala ya kulala bozakaka papa mungu aussi papa savon ezate papa bilo ko ne kwa kala na mobali ko ya mondo ko mona mobali atiki mwasi kitoko na ndako yo kamwe mwasi kitoko akelo kwa libanda kanikaza na libanda asenga ka mungu ate asenga kupizite ye moko na tango yo zolo ka pipi ya za sombi ya deja na tango zolo ka mungu deja za na ndako mais yo ovandeli manzaka makiage kitoko ndenge ya Rachou atango boye mais mbeto ebo tandate siko papa ke ndoloka kanikaza libanda te. Merci beaucoup, maman Bijou. Moi, c'est Maëlle, maman Nana. Toko Koba. Barbie, thème national, toko Simba, ou bien toko Mani, la penda Makasi. Congolais, Congolaises, les vont pour défendre dans le pays. C'est cool. Les lots de mon mingi mingi. Congolais, Congolais à télé. Mobali. Ah, avant d'akuna. Na musala, kaka directeur Mobali. Na musala DG, kaka Mobali. Ndenge tozala kaba coordonnateur à la chaîne Nabiso, kaka Mibali. Caméraman, kaka mobali, yo zalaka journaliste, yo koza directeur te. Moi ça koza la cordon te. Moi ça koza la loka mutu ya te, il faut kaka mobali za liboso. Moi sina mobali ba telema lelo to telema ndenge. Exemple ni nyoko. Oui, exemple on ngala ko pesa lelo pona koloba to telema ndenge mama Bijou ti koloba. Mama Bijou abi ko telema ngo moko ekomi ya ndenga mabe. Etemi ekomi ya ndenga mabe pourquoi? Au moins moi si o azo sala, peut-être moi ça na société mo songolo pa kala pour ne pas que to ça ba publicité. Moi si place ça directeur, mobali na ko to ya aza na kaka aussi là. Maman a comme ko la autorité na ya musala na yo wana, a comme ko la tina kati ndako. A comme même ko commander mobile. Non Bijou to lo ba tout de suite. Abi jamais ba papa ba ko lamba mais ça ka biso ko ça moi ebubu moko spécial. Mais yo maman ta ko monde ki oza directeur comme mango ti na kati ndako na yo te. Parce que comme maman na kati ndako non de to bi lelo to se soutenir. Donc maman congolaise et puis congolais to se soutenir. Moi si a ko soutenir mobile na ye. Mobile peut encore soutenir moi si na ye. Mais elle la question na za directrice quelque part na ye na kati ndako nanga na komi ko mvuka mobile oyanga même na kati foyer nanga na komi ko ba mobile fa kitanga ndela mata. Maman na oki aussi bi balamu na kati na olbate. Olobi mobali a soutenir moi ça soutenir. Mais ça va passer na habité ba maman ba vanza ba mto ko tebinga to mona ba mibali ça va passer ba soutenir biso. Il faut to mula mungongo maman na yo kanga et surtout ba jina kata yo mibali pe lelo ko ko pafika ba so basala. Ko basala ka tena ko bala bango. Ya mapende ko mona mundu ko sa reposo mobali ko mi basi. Ko fizenge na waza na moyo ko anga. Ani na yo. Mama ka shukuru bele ka. Ko mona mundu ko sa reposo mobali ko mi basi. Ko fizenge na waza na moyo ko anga. Ani na yo. Mama ka shukuru bele ka. Maman Bijou, ngala encore le baboy. Exactement que mobali nde loko azo sala te ba monde ngaka baso bazo sala. Non non. Il y a d'autres hommes au pays à petit peu moi ça sala kana été ya ngi moi. C'est quoi to lo bani? Maman Bijou. Non, là l'habité tam subo ko ba kenga na côté la mibali. Quelque part ngape senga mapepo to mekampe ko sunga ba papa na biso, hein? To lo ba pe na part na boto ba kate poto za basi na kati ya plateau nde to bandi ko défendre biso des basi. Non non. Lelo ezana mibali mususu azwa mwasi o mwasa zana eloko te. A côté si mwasi même classe formation. Mwasi wana a comme na mbongo azwi musala azwi chance ya zo musala, mobala tindie place atanga ki meta
tango ake quelque part alingi directeur akoba mona mobali aze sous le côté pour na ye ozo comprendre mais mobali wana côté moi ça ne le côté to baka te que pour mobali alingi ka kuti moi ça na musala te ya kuti moi ça ne le côté na matière te mais kuti moi ça tangi azu musala mais a négliger mobali ya ye donc akomo ça ba n'importe quoi comme kaka zaka na ba réunion pour ne ko zonga ndako komi a zonga 22h ma bossa ke ba banda mobali na la passe vraiment ngasi ko motu ya ngai zaidi ko ba ko ndenge lo baki ke mobali a soutenir moi si biso ya ka moi passe mobali ba soutenir biso oyebi ke musala na ngai peut-être ko singa ngala ki dans reportage ti 22h mobali a ko soutenir yo te 022h ko boya akoloba te Maman Bijou, omoni mobali po akoma na point wana abanda kondima oto bakotobi dialogue eza plus important na kati ya love na kati ya bolingo dialogue eza important pourquoi dans les gestes na sona mobali na ebise na bi papa voilà moi na musala ngai exemple nako kende musala sala kwa ya kisoda nako vanda ka boy ba bengi nga fana kende descente na ko ma reportage mo quelque part siko yo papa et yo sala il faut papa au convaincre papa pour babi moi si azaka toujours convaincre ça ko convaincre mobile na le fait que si na solo na auto dialoguer na yo na ebité so papa ko contredire na ni deux fois pesa kazua ko biso pe to ay mo mbala zongi air avancé na sécurité ko so mbala tenzua c'est ka soutenir yo te mama nana donc ko tele pe mi bali est-ce que bolingo ezali décoration te to taper makamu sous pe so pe mais avant ko soutenir exactement maman nous côté bon na soutenir ba ko soutenir la longue na soutenir no bango yo tira la kana merci ba ko balandi ko ba toujours na émission na biso mo kola lelo to ko beta c'était na thème national na biso ya koloba ke mibali na basi to se soutenir pour te défendre bon droit ya ba mama na boende na ko simba penza mama Sandra lelo oyo mibali ba ko soutenir biso na ndenge nini est-ce que lelo oyo mwasi pour somba liputa il faut qu'on ait un bon moment pour t'attaquer le niveau tu il faut qu'on ait un bon moment pour sentir bien que t'es mon bal à ceux qui payent mon bal à ceux qui soutenir ngai. Merci pour la parole maman Bachou na la koloba boy pour la au misala kitoko za te mon bal à soutenir peut-être yo sala vous avez capacité ya kusoma mwelo pour ngo donc yo sala ngo et ça avec mon bal non et non ce qui ka olati ka faut ambala sombela ngayo mona mona osala te non eza bongo te tant ba bito sungana na oyo za na ngoko sala ya pe papa ko sala so papa pe aza na capacité ya kusala le to yo moko ko se faire belle na sens bongo baso bateka koteka mobongo mike mike ba kosuka ba mobongo mike so ko za mayele ko sala kama malama mobongo mike ata ya pilipili so ko za ko sa mayele ko sala kama malama ba makele bezali ko sala ba makele ba beaucoup d'ata 3 000 euros ça fait la fois 20 000 francs sur le sur le logo sur ça maman Sandra merci na yo to ko senga na ba ndeko na biso ba cameraman ba kolanda biso ba meke pe ko tiela biso po to kitaki na terrain mama na osani to kitaki na terrain élément o maman Sandra lobi yango to kitaki na kuti to kotaki na wende ya lingwala kuna na wende rai to tunaki ba maman bateka to tuni bango mama journée de la femme ezani lelo peut to to tuni bango moto na to lobi est-ce que moi si pour me sombela liputa il faut qu'on ait un amour à mobile. Ceux qui mobile, ceux qui ont lu pour tâter, au bac, et mobile, il y en a celle à le côté. Pour beaucoup, ça peut être dans le bal, moi, si nous sommes à vendre, oh, tu vends 5 ans. Non, la somme est à pièce à lui pour tâter. Pour prendre mon mobile, à ceux qui peuvent te soutenir, il faut qu'on ait un pièce à lui pour tâter. Tu veux gagner le bon mobile. Ali puta na yo, mi bali ya lelo basala kate, sokolandi kaka mi bali ya lelo, oko ya kobamba li puta teka mumbango na yo, mi bali ya lelo basala kate, sokolandi kaka mi bali ya lelo, oko ya kobamba li puta chinois. Te kayo mako koloka ata papa pesi to yo mako koloka olati o maili o sepisa ta mobali peut-être mobali sana maete yo kolata yo mako na bana te eza soni te ayo kasoni te na pesa conseil kozelaka epa mobali te mobali pa zanga tant mobali azangi fo yo o soutenir mobali pona ngai nazelaka ka epa mobali te nga moko la te kaka na yebi ko débrouiller er mobali nga a boite nga moko nasali pona nga pe pona bana ngai ezelo ka soni te yango nazwila mbongo nasomba ya babiloko na nga privé
tant na sengi mobali amoni ke mobali aza na mwa retanga mona bimisi mbongo na sombi eloko na on aza besoin eloko na koloba na ba jeune fille ya lelo oyo batala nzoto na bango tete batambola kaka po bakabela bango te esengeli na moto ye moko aluki mwa mesa na ye aluki mwa mosala na ye ya kosala azosala mwa mosala na ye po azwa mbongo akoki mpe kosalisa mama na ye oyo aboti ye akoki mpe kosalisa bandeko na ye lokola yango conseil na kopesa na bino bano ya lelo malamu otambola na ndenge ya kobanga kobanga mpe nzambe osala mosala na yo ovandi esika moko oyebi te mosala oyo nazosala boye kofuta ngai mosala oyo nazosala boye na kozwa lifuta na ngai mpo na mosala oyo liputa eza nango prix nyonso okolinga osala nini okosomba toboyi makambo akozela liputa enzulu kobamba so ozali papa okobamba liputa ti enzuluki baseki yo bafi mingi bakomoyokisa biso soni mukolo yango ezalaka mukolo moko mpo na ngai namonaka eleki ka te soki baboti bakoki kosombela o bakoki kosombela o soki ekoki te oke eteka nzoto te likolo ya liputa bana ebele bazozwa bazemi le 8 mars ba Saint Valentin likolo kaka kolula namoni camarade atie plante kabelo nga mpe na kende asombi liputa mais mwana oyo aza bapara na ye bapesaka ye toli babangaka nzambe akolanda oyo baboti na ye baza soki ezali akolata soki eza te akumisika nzambe mokolo esala nini eleki. Premièrement, le 8 mars, vraiment, il y a une journée à la femme, mais kolobake basikala ndengo obike babanda kiko kosala elote bazaki moumbu ya mibali mais non siko tokomi na aneo ezaki non moi si parité ezali moi ça kosala musala ope mobali akosala tout le monde a même na ba parlement na ba assemblée tout le monde a basi ba diriger mboka alors elo kana isa ba fani nanga ba mama nyoso na linga bango mingi ezaka ki kozara femme lobité donc za la femme pena donc ya femme na ndaku na balabala na musala donc na souhaiter bango ka ba bonne fête. Merci bande koloso bobisiko tala élément oya ba mama na biso ya wenze ya lingwala ndenge balekani na micro na biso de tout ça qui baladeur ndé ba expliquer mais oza importante onga na simbi makasi décoration ya mama oyo ayembi nzembo wana ya kolanda mibali ya lelo okoya ko bamba liputa chinois par rapport ya wana elakisi nini ponga na oya nga esina zwaki mayele pa na bango siko yue pa na yo ndenge yo raisonner yango na bande ko msuba zawa nde totali na bino boko pesa maloba par rapport à élément totaliste. Merci beaucoup maman pour la parole. Ba maman wana eza biso toza bato balobaka toza ba voix de sans voix. Bazaki nde na ba manière musu ya kolobela tende ba embi. Mais kolobake ba maman na ba comprendre apport ya moi si na foyer. Donc moi si aza mutu moko très spécial. Po bomo na mokilo eza ko tonda boye eza na nzela ya moi si nde nyonso tozo mona ba merveille nyonso. Donc kolobake kozela mobali, soko zeli mobali ko ipe ko réussir te. Mais apport na yo mama eza te kangu ba sala boye ko kipe ko sala eloko moko ya munene na sekaka ya kobomba nazongi mwa sima ndenge mama ute koloba alobi ba papa bazo sunga biso te papa ko sunga onde nini toke pe na ngamba ba papa yo moko li ko misunga te oyebi horaire na o ya journée des alaka mais bon prépare toi okola mukape 5 heures osali ba makambu na onyo so pe tango bimoke reportage OK au moins te ke kozali ba ko pona papa te akokipe ko ya à se servir na pas lié pour ebi mwasi nanga aza mwasi ya musala koloba ke na mwasi rôle ya mwasi na société est vraiment important donc il faut moi si ayeba amekana ko se découvrir pour ba tubamsu ba rater ba potentialité eza na kati ya mwasi mwasi ko kolala boazo imaginer lo comment boye na tongo nango tango créer yango nde bobenge pe modéliste mais tango aza nango na penser azo zande na makasité ya ko exercer yango ozomona ezo dépendre na mwasi sikoyo donc mwasi koloba ke mwasi faut ozwa makasi ya yo moko omibimisa kozela papa ko sunga yo na ko uta likanisi yo za nango ata na ministère ya
multiplication to mona Christ asenga tuna bozala na nini mapa et mona ninde multiplication et salami so pe tozongi Moïse pour ba pesa émission ya peuple Israël ezaki plus pour zaki na bâton so que azali na bâton te bakoka ko confier mission te ko ba ke moi si lukana o se découvrir ozanani avant banda ko luka lisungi ya papa peut-être papa za makasi ya kosunga ote pour pouvoir être de quoi yo oza capable Papa parce que c'est obligatoire. oui que soit façon nous sommes ko c'est la maman mi la tité dans na ça papa bola na bien papa o ya papa pa mona la mobali ya malonga na mwasi oui parce que on la takitoko parce que papa papa moko ko papa yemoko 30 pantalon na garde-robe mais maman ça quand liputa moko na cheminade blouse moko et le blaqué le côté papa donc moi si mobali na yesu ka pesa ta 100 francs bien ko la kaka teke wo tete ata pilipili papa l'antisa maman oza droit na yo oui oniati penza oniati kolobaki eza mpe na basi mosusu ntango ase découvrir te papa kopesa 1 million akogere te akosombela mba malonga te mwasi fo ye moko amiyeba aza nani mpe mwasi okoleka na milie nini eza bamama batekaka ngai nayebi famille moko mama moko atinda bana na bauniversité bakoma na poto atekaka nini nguba soki tokiti na terrain soki tokiti oui soki tokiti na terrain soki tokiti na terrain tokomona ndenge ndeko nanga uta ekoloba système makelemba ezali système makelemba okoyepe kosombela ko na yo mwasi soko se découvrir ta ba peso 1 million okola to malamiso abatute abakoye kokoti opekela soki omiyebi te okokape kotanga to robatenga na suka nga na ndako wana ezaki makambo akala na kilelo mwasi paza basi bazo changer décision mama bijo le kakolobi pe boye biso place tozaki nde toza si mama pute bongi te na kota ki na moni mama bijo rashuka nga akoloba oui kasi yango wana il faut mwasi o se découvrir il faut omiyeba si soki omiyebi papa ko bima libanda te soki omiyebi okoyeba ke bapesi nga 10 francs nazwi 30 francs na sali provision 20 francs wana nga na milatisi 50 francs wana eza pona lobi ya bana to lobi na biso soki omiyebi te o se découvrir toza nani okozala mwasi ya soni pona kanga maloba te tozali. Merci beaucoup maman Rachou, vraiment merci la maman Ebso Azali Bosso invité spécial. Vraiment on a les contre au bozo le pas bozo condamné mingi ba papa. Bible lobby une femme sage bâtit sa maison. Yé maman o élément au totali, maman o ya yembi, mibali ya lelo ba sala kate. Soki to bito zonga kala kala. Ba maman la biso ya kala ba on ko vivre kaka na ba bilanga. Mais à kobimisa secret yanda côté oko comprendre te papa pesi to apesité to koyeba te mais les lobiso génération oh bien sûr tozo ko déclarer ba droit na biso ya basi toza la ba secrété ba comportement na biso basi eza vraiment bizarre surtout le bito zonga na mboka mikili ya poto totali ba mama bazo tsa ba mibali na bango ba 100 mètres mais suka zaka na posa ya mobali. Alors nous sommes au salaire na ba vie na biso quelque chose tozo déclarer ba droit na biso tozaka na besoin mobali azala liboso to sima na biso yango wana. Merci beaucoup. Nayo kindenge basa mayele ko loba concernant ba femme. On a martelé mingi sur makambo o s'est passé en 2020 concernant ba femme. Lelo basi bakomi ko publier ba mitakala na bango na ba réseaux sociaux. Basi bakomi ko publier ba sali na nzambe. Basi bakomi ko sala ba pub sexe na bango en public. En tant que moi, en tant que maman, ça la passe. Basi lelo toza sou komi yo ka soni ya ba parenté. Biso ba maman ba jeune fille et belé pe bazana bana. Mais on se permettre azwa inilité na atinde la tam sous chéri mon na poto surtout biso bato a média biso bato tozo simba ba micro tozo ya devant ba caméra na ba makangu na biso bozali banda mboka bozo ko senga biso to tindela ka bino ka ba inilité pour na échange de l'argent to tindeli yo photo yo tindi mbongo avec le temps to kabwani o publier nga pe na publier yo ezo ko sala passe yango lelo na baki na occasion na ba mama toza awa to meka un peu koloba likambo wana mukie nini ezoko sala kie lelo o basi bazala humilier na niveau wana. Merci beaucoup.
Maman Rachou, merci pour la parole. On a vraiment pour l'angai nazo betaming c'était pour la bande de Knabiso basinde bazar vraiment malamuté. Mutaka les ngai moko. Ato pesa ba million. Soki na boy nanga ko pesa yo ngo ato lobi ndenge nini. Non pesa yo ta mutu yo mo fomiye bananu yo oyo zali. Eza bongo so mo bala lingi yo afuta biya yo ya obala yo. Et là, on a tout le monde non, 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 non. On a vraiment contre yango. Et puis, nous avons question pour la maman na lobby que azo côté mi bali nga mi bali ba be ba ndoki. Parce que mi bali na grande sœur na ngai, grande sœur na ngai, mo bala bala vierge, ayebi libanda te. Amona passe na mo bali wana mo bala zuma mo sara zuma $300 par mois na débit na na $300 wana pesi grande sœur $300 oyo gérer en banda les premières ça veut dire futanda ku $100 $200 etikali $100 tia provision ndaku $50 etikala pesa ngana tia argent de poche pour nga mona saki musana na ngai $50 wana gardango bien ba transport na ngai de lundi ti fin du mois siko wapi part ya moi si parce que moi si ya bongo soit donuna est-ce que ça faute à moi si et bien des bazar infidèle donc ada toujours sérieux ada toujours fidèle pour mon bail na je vois que non basi te mi bali nde ba mabe faut beau changer bana na biso basi ba mama atena ina zona nuna no bana na biso moko na basi ba mama mabala na biso ba jeune fille zo ko na makanda mabala moi si ayebi bon moi si na yeke azoko ba ko jouer rôle ne moi si te nda oza que papa ofunda ka kala mama soka lambi ayebi ke papa mobali na ngai ka wana eta so abimaki na ye aye fatigue alali na ye atiki ta mususu mwana aservir mobali mwana lero servir papa atieli papa bio na mesa mwana osoresoni na papa quand tu es soutenir te bon ce maman qui est musala maman mettre maman ça soutenir biso na ligne comment se servir pe allié maman ko ne musala maman Rachel donc il est dans malem de ko wa de bola na biso bayo kana tout c'est soutenir bien sûr oui que non mobali na nga bimaka te na musala boy mobali na nga zakanda maman il faut ozala wana et que mbongo mususu makamusu approcher mususu malamu ebeta makana arolia yakana mbetu te ebeta mana bango ngebele okoki kozala pe osala no chauffeur mobali biloko otieli na sani otieli na table on va pas olia yo kozosala mwa samble loko ozomeka na ye loko ozomeka bongo maman moi si alibala ayebi ke no déjà na bala na zona nga mobali ba maman balata sous soutien to bien atikani ka libelela la ka bongo mais papa la robima na bala amoni moi jeune fille moko boy moi maman moko pe boy tamuso za pe na âge akoleka oya yazani na ndako azui moi libela telemisi na soutien mais abota pe soki mobali azopesa mwasi na ekimia asa azaka obi ngo ozala kostonile eza mbongo te mais kimia kaka façon ma papa azopesa parce que bible ezosenga biso aime de foi so bolingo wana ezali komikisa yaka yango moko okobanda kosala makambo mobali atindi yo te mais soki mobali ata oza na bouton akoloba na yo te ata oza ndenge ata aloba ndenge oza kitoko alobaka te ake alobaka libanda français na ndako alobaka ngo tabi ayo me libanda chéri safa boni boyeko mwasi wana po alanda soutien kozala pasi mama nayebi eloko moko balobaka mama du jour mosa mayele ngai na compléter ndenge olobi mwasi oyebi quelque part eza pasi mosusu eza koti na ndako libala mimole mpona amitiki quand on dit que mobali asunga mama mpe asunga makanisi moko ozolanda présente que mama bana kosunga bana kobiso mbele biloko ye moko te argent de poche nalanda mateya ya avec mokunda mama mpe kofutaka ye fin du mois quand ndenge okozwa mpe ozwi mwana mosala ofuta te argent de poche ozopesa ye wana ayebi ke mobali nanga azosonga argent de poche nakosomba ye na balanga ata alobi te mais yo argent de poche mwasi utayeba kobo argent de poche te soki kaka olamuki na ntongo otyele moke na mesa soki osungi ye te mobali asungaka mwasi na makanisi ntango soki mwasi akozala na mbongo ayebi kosalela yango eloko te mobali akoyebisa te namoni mbongo na ningo bandoke dubai yango bandoke machine soki oyo oyebisi ye te ozozela kaka na mbeto tosungana na nini mama eza mpe na biso bamama eza na biso
Maman Audra, merci. Oui, pardon, pardon pour la parole. Pardon, Limbisa Moukena Zono, pardon. Merci, Lisa. Nalobi, maman. D'abord, maman, vous avez coloré, parce que nous sommes en casque de Camibali. Parce que nous sommes à Dap, parce que nous sommes à Bal, nous sommes à la jeune fille, parce que nous sommes à l'université, parce que nous sommes à Dap. Mais papa, mon maman qui a été qui a celle, nous sommes à Mort, PC, mon bon, papa, il veut nous conseiller à table, et quand on a promis à qui tu veux télécommander les affaires, il faut changer. On refait sur moi, papa et moi aussi, même pour et puis, pardon maman pour la part, pardon, excusez. Et puis chose grave, mi baba à cause de la studio foot là. On était l'or malongate, mais cause de moi ma quand sous studio deuxième femme. Et l'or on y ne salaka, et l'or on y ne zo sala mi bali bazo ba deuxième femme. Ah. Té, nazolo banabi na oloba tous les deux côtés. Oui. Ah. Papa sunga mama pe sunga papa siko kasi na ngonga oyo yebisanga na mikanisa papa ko soutenir ni na thème auto zapes de télé na thème auto za nango ezaki non papa alinga mama a respecter ye et le biso basi to linga non ya liboso ngwana mobala linga yo a respecter yo mobala ko za makambu na mais tellement a respecter yo au monde obuzo bana miss note est-ce que vous assure que Rolanda o bat ba lo balibanda. Merci beaucoup Mohamed. Ah Mohamed atika ma rozolo barana. Oh papa. Papa oya bike akoza na asala ba kuzoba na ye. Pour pesa nzela asala ba kuzoba na te. Vraiment non. Attends. So kuti na ndoka zo konte mo ngamo nika ukoti. Mibali misusu kontambo na toilette ngama mobali misusu na se soulager na kona kema mais moi secret na quelque part. Na ko se soulager moi pena konte mo atiki chérie na coin. Et ça sens te. Na sula posa ebike. Mibali ko basunga biso. Merci maman. Mibali ko basunga biso. Tozo leta ça fait mal. Oui. Moi la muketa parce que ça je m'en engage ma commune collé. Il faut qu'on va changer. Le comme ma belle soko bali bali ya mabe. Et les gina ko ko ya bese. Bali ya mabe ça doit le choix. C'est-à-dire que akombe bise vie na yo na kitoko no esi. Ata ko aussi manzoto. Et bon mi bala malam maman. Zamba pambola ba ministère mo national. Oui. Wa bando na biso to pesa de vie. Moi aussi ce qu'on battait malam. Les a le ko ko tse bo na ndako na yo. Papa so ndako lo babi, ngana boko ni mwana ngana sukise na 22 ans. Yo bali okay na iti ba 45 ans. Ça dit que yo muto zo ko le ko le kasiko ngai. Tango ke na ye ko bebisier, akomile kwa ko muto okomande boy. Bobi ndelo ko sa kapasi. Mama esa le ko bebisa ko société. Mi bali bo sunga biso. O sunga ya uzo mona nitakala ko tika etambola parce que bozo sunga mango. Décoration, la moni papa na biso moko azawa tokoyamba ye koyepe interview parce que la moni awa basi bazali batake mpe mibali makasi sikoyo bakosali mobali mpe fa interview kasi po mte mpe lobi congolais seli mobali na mwasi to se soutenir en tout cas toyebi te parole eza epa na o papa junior toyebi te par rapport ya sujet nde tozoloba tobi to se soutenir mwasi ko mobali ma nayoki awa mingi mpe basi balobi epa na yo papa junior okolobani mpo mama bijou mwasa maele alobi il faut mibali mpe bosunga basi bozosunga basi te nayoki ndeko mosuku to abi mibali nde bandoki nayebi te papa junior maloba mboka yo. Merci beaucoup. Moi c'est Junior Europe. D'abord on a ça là moi fier B, moi ça maele il m'appelle mon bala maele. Bala maele pas parce que na moni ko indexer biso mibali mingi. D'abord eloko nga na déplore que pas basi bango moko départ baloba que mobala za mbeto hôpital. Donc pour vous dire que ayeba mobali wana aoleka na ya ok. Thème na biso ya année le but de défendre les droits ya basi. D'abord avoir une femme ce n'est pas obligatoire. Pour apporter pour la biso et mobala te pour ça la nzambe les affaires. Mais ce qui aussi moi na ya bato, tu as aussi l'obligation de recevoir soin na ye.
mais aussi moi na ya bato pe aye ba pe en revanche l'homme ndaza chef ya famille ola tes préoccupations te ngana makambo nyonso na sala kana yebisa na bato ceux toza na di makambo ko eza na mesa toute la priorité za na yebisa ami moko na obi vaut mieux na pas la moisson azandumba que une femme impolie parce qu'il y a na basi mususu au début libanda bozana est bien tango akoti na ndako abimisi bizaleli na ye pourquoi bobotine de amwana moko bobotine de amwana ayebi ke bon o le roi linga mwana minto o le roi na botele mwana a linga tena kende a garder ngaka et ça là que akoma impoli une femme impolie une femme mal éduquée croyez-vous que mobala ozana sentiment wana to bolingo wana nyoso ya bando sunga mwasi wana? Papa, au contraire, oui. Moi, c'est comme un par rapport à mon mari. Oui. Moi, si j'ai un sabino, autant que les bandas. Ce que moi, si a changé de comportement, ou bien comme un produit, ça m'a changé. Ça a changé. On a quand tout temps aussi pour pourquoi le plus moi ça c'est un peu de toute façon on me met moi sur un comique qui a changé pour éduquer et puis moi ça c'est facile à éduquer par rapport à mon bail moi ça cause la là t'as bien moi ça vous allez la faut il faut que tu moi moi pas mon au puis quand on va donc la pana bail on doit demander ta simila noir et kingo en le cas maintenant il y a que besoin dans ma colito si vous t'en avez na habité voilà ta kabouité voilà ta singo na okakani donc moi c'est yoka comme classe par rapport à mon bail so comme moi c'est comme teti aza impoli soit tu as un message à ma belle à téléphone parce que bah ouais bande ba ça va on va battre ba bakati moi ça moi ça bien la 6 intervention là. Merci beaucoup naza contre ndinga lobike moi c'est ta impoli et on changer ndeko meta lobe lo moko alobi que il y a des certaines choses na kata ndako libala olingaka te misu na yo etalaka libanda soki mobala azorespecte yo aorespecte badroit na yo nyonso e yo ozwi matoi no na kati ya ndako ya libala oyokaka bato bamona ye mobali no quelque part mobali no asali boye mama ekomi so mobala mayela convaincre bon papa Junior moi mukie kaka on ngana lingina bakisa par rapport ya mama Bijou moi ça maël ndenga lobby na soutenir maman papa Junior papa maël bon papa Junior papa maël ngana na lingina na batsa moi mukie na oyo mama Bijou moi ça maël à lobby omoni na ndenge to vivaka moi sina mobile na ndenge tozala non bolingo ya biso na biso avant famille et voilà car ndengo lobi wana est-ce que moi si aye bakate omoni nazongi place ana pourquoi parce que maman Bijou utolo balobi moi ça ça facile que mobile est éduqué oui là j'appuie parce que biso basi tonto lingaka corps âme esprit donc na lingi penda na zomo ngana omona mobile te ke osala nga aventure ngana omona ke mobile azo linga ngana bolingwa solo mais or que mobile mayele exemple ya Junior mobile mayele nzoka zo linga ngana bolingwa solo te mais ngana mipesi corps âme esprit nyonso mobile mayele mobile Junior olobananga na osala nyonso to parce que na ebi nini wana mobile nanga ngana mtu na ebi ke ye wana papa abana nanga les contraires de choses et pas na bino mibali wapi siko est-ce que na o mama Bijou lobby na o yo lobby faute mama Bijou za wapi merci au moins makambo bolingo ezala toujours vice versa ezana basi mususu ba mitia nga bolingo déjà na kata mutu na koma sardine. C'est par rapport à la déception. Ils ont par rapport à la déception. Déception, ils ont une flèche à l'aise, ils ont une flèche à retour. Peut-être yo lo bakoza ozala déçu 3 fois, mais ngata musu azala déçu 7 fois. Vous comprenez? Na kuta na basi mobo onga na landa forme mais contenu na kuti makamususu. Eh ba ndo nga basi. Makamu wana za vice versa, za na mwasi musu par exemple. Lobi to ala na bande ko musu to tonga bila mala yolo ndeko moko abi na lata ali putate. Par exemple, ngala lata ali putate. Moko musu abi atoko tinga ndo kutana musala théâtre mobala ko pekisa nga jamais na sala na tika théâtre. Moi si déjà aoya na ndako libala za na décision na emo ya bongo. Vous comprenez? Mais tout le monde a maman la biso ba fololo abala mobala obitika théâtre. Mais déjà dans la bateau alors ba ke bon ndenga na journaliste boy mobala ta balinga jamais kolo balanga tika ko sa na chaîne.
amata kitanga na osala kaka un homme Donc, naïbi déjà. Non, même pas. So mobile lelo aibisinga kenatika musala nanga po alinga zwanga na engagement morbo. Premièrement, faut alukelanga oyo na obando sala. Po na eza journée ma photo edani non. O ata lelo otikite. Naibi ke bima tom suna makala nanga to na nguba nanga. Na soutenir bananga et non oyeka mbama tika musala TV olukelinga eloko osala te loko moko te soko bi obando futanga ne bandeli babanda bongo omona pe na fin du mois boeko 150 yango ni compter yandako deuxième mois troisième mois surtout soka yeka kin amoni déjà bilo mususu ando luka wane komela ba film mususu ba concert nanga o ngamona a témoin oculaire nango soka amoni loko ando luka moi tonga kebo omoni na biso ezara tongo sala déjà boye batu ba mesana ilongi na oti tongo yo pekiso yo kitati ozonga batu ba bosana une fois d'ailleurs amoni ke ba mwana ina makambu na ifala sala koki ake tongo ozonga pozonga rashu o batu ba mesana ki c'est difficile entre temps y est déjà su o abande koluka. C'est un peu ça. On a dit que les gâteaux dans les sous-mois reportage de ça qui n'a dit là. Et ça la maman mususu pe ba pesa ki ba exemple la bango tango kanenge zalaka les totuni motuna to lobi. Les lots to défendre droit des femmes. Est-ce que les lots na ko talaka na misu ndé biso no tozali ya génération na biso on. Est-ce que to ko les lots ko ba to pesa confiance tous la sûr et certain que la génération na biso to ko bin s'appelle premier ministre, to ko bin s'appelle président de la République. On a minute au moins ça Congo dans le commuté. Ah ma belle qui va me trop. Ndenge mabene tinini. Mabe ela telena na basi sana no mubulu. Okotika nzoto libanda siko mubali nanga siko mubala ngo ya ndako. Musane nini? No musale zate. Do faut like nzoto ngona mutu longe komi na ngo kaleso ya mwasi koma society. No ndenge society za libanda ndenge kaleso ya mutu ezali. Do bakotika nzoto pulaye donc moi ko pesa bango lokumu ezate. Kishasa ba femme en valeur bien sûr mais o ezara ba perdre de valeur na bango parce que ba se respecter quand na biema confiance pomme le loto mon eti biso le loto etongo beto yo lukala na chiki copine nga na ndako nga na o luka mais o yo sa na sima na ebité mais nga po na nga na confiance que na ebi que ara toujours que fidèle et pas na ngai le 8 mars era que pour na basité que babi mabake balata le 8 mars ya que femme congolaise faut amier ba que o nini ye akoki komisa ayeba ki bo mwasi na ye ke lobi na nga na rosa nani ezate ke ba balanda ba misunde bazolata te be apela ba film soro mona latine sexy bon soki o lobi kolanda kem susu ane na ba via na te et dépendera na billet mais ba ranger des billets na bon comportement en tout cas ba jeune fille alelo ba lingi ba fertilité trop ba lingi vraiment ba fertilité no pesa bango conseil que to landa ba maman na biso ya kala et c'est important te rolata ba mini tout ça to lata liputa na ndenge singeli na mode to landa ba mode wana te so to landi ba mode ko boma mboka to boma mokili ba maman bazo kende ba kufa biso ba to remplacer to te ya bana biso nini netinga mutu na oloba bino tangi classe na zipo pontito sa na bureau te alors na yoka soni te poso na yoki soni famille na ngeko kufa bana na ba koma bakuluna tangi yoka soni zate mama olali pongi telema ata makala teka ata mai tambwisa po bana no bakufa te bana no koma bakuluna te conseil na ko pesa yango wana oui ngako tunde na boy na postuler pour na bourgmestre lingwal na postuler na ocha mutu na ocha mutu po na yebi ke soki na che mutu ba mama na nga rai ba kosunga ngai ba kochanga maboko na kozwa j'ai étudié je suis qualifié so na bisino ba papier na nga bo mona que j'ai vraiment étudié
mais situation mboka ezopesengaki ye nasala te nateka na wenza. Je suis là en train de vendre. Mama oyo ozotika nzoto libanda, mama il faut kolata bien liputa na yo ekangi nzoto zip na yo eza mulai pe ozotama na nzela ozolakisa exemple ya bamama yango bajeune fille en tout cas bazongela ndenge mana kolata ndenge biso tozala kolata barobe milai bajip ya milai eza te kolakisa nzoto libanda boso ozolakisa nzoto libanda ndana kopesa valeur na ke oza mama eza te akomona yo lokola eloko pamba. Parce que moi si elle est là on peut plutôt Congo le donc on en tout cas nayebi te kaka bao ya kala oyo bazo landa neti ba ministère ba mama basi wana bazo teya na ba paroisse mais na basi neti oyo babotami na ba 1900 ans en tout cas ekosalema te po bango nyonso bazaka mutu likolo kaka. Merci beaucoup. En tout cas, aussi bon au Hollanda, c'est vrai que maman balobi, baza maman Wenze, baza maman dans une anzela, mais vraiment ma connaissance ba pesi, déjà vraiment mon tuya. Et c'est ngel biso ba c'est tant to ko ba to ko défendre droit na biso to miyeba. Maman lobi génération na biso le lezande mona ya kalaté. Alobi que andimi na été. Soki le président ta cause ya république a cause la moisi. Mais to ko beta mama, to beta na maboko ko na maman na biso. Maman présidente de l'Assemblée nationale, maman Jali Mabunda, to beti le maboko, apesi biso vraiment elo ka monter parce que depuis longtemps et salamati que assemblée et kamba na moisi. À ça vraiment maman ou même président de la République la discours l'état de la nation à Steplia qui a pesa qui est ba fleur. Alors, to yambi ba invité na biso, to lobaki thème na biso ya national de to beta cité. To lobaki thème international la biso lobi, je suis de la génération égalité, levons-nous pour défendre les droits des femmes. Thème national la biso et lobby que Congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes. Alors, Naboyene, comme thème national, la biso tokobete la mosete. Et lobby mobali, na mwasi, to sangana, poto bunda, to telemisa mwasi na place au Pessingeli. Tu as mis pour la biso les invités, que je dis déjà bonjour et merci. Il y a pour répondre déjà à l'invitation la biso, je vois Ibadan Piala et puis Taboche. Merci, la copie ça déjà directement bino malba parce que biso, tu consommes déjà tu taqué mibali awa somo. Tu as bien invité de la biso maman Bijou Moussa Mayele, une grande dame na RDC. Alors bien la paix à Bundi la Kabasi. Azapi na ONG na ye tani basi tout ça et tout obete masomo na sima. Attaquer basi makasi et mibali makasi. Taboche na on peut s'abiner déjà briefing. Ba taquer bino mibali makasi. Il y a des choses qui se sont dit awa catastrophe. Papa Junior Amega Koko Talobi on appelle mbali maye là défendre mais ba conseiller. Alors akoki mke akoki mke. Moi ça m'a lavé ma bonne c'est akoki. Oui. Merci beaucoup alors. Si quand on peut ça maloba na Ivoire mbote na yo et puis merci. Vraiment 100 minutes aux années. On peut ça. Alors j'ai la invité à 4 mamans là où c'est la forme. Ça y est, on a partagé moi les mêmes points. Vous voyez, tout ça là, nous partageons ensemble avec la maman. Je pense que c'est bien. Maman Balobi, Mibali va soutenir la cité. Pourtant, mais lobby, Mobali, moi, c'est se soutenir. Les hommes ne soutiennent pas leurs femmes. Et puis, par exemple, ils attaquent les basses na binogate. C'est un peu difficile au moins là que non, chef d'orchestre, ça la moi aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas les lopédas chef d'orchestre moi aussi? Peut-être on est aux orchestres, oui, on va féliciter parce que moi aussi, na 4 orchestre, on le PSA, il va privilège belé. Au tigre, nous commenter. Na loko la mibali au PC place na là ceux qui te bitent mettre les maboko en tout cas te mettre maboko parce que à soutenir déjà on dit à égalité nationale on est à égalité nationale donc vraiment tu as féliciter mais si vous voyez ça biso les lots venez au monde la génération na biso mamba autoluba est-ce que vous pouvez savoir si il y a Congo les nouvelles valeurs là? Oui, je pense que depuis Togoda l'an 2000 je pense qu'on parlait de émancipation de la femme. Moi c'est à Télémara déjà en 2000 à Télémara déjà que à gros ça la nyonso à parité na mobali quoi donc ngai déjà au départ quand nous moni na musala ngai na valeur on appelle ça pas ma maman na moi si moko déjà yo la que na besoin moi ça a émancipé na moi lelo je pense que kala ba réunion ya boy bando za la té kala boy ba réunion boy bando za la té ba maman bazaki trop maraîchère trop makambo ndako ménagère mais siko boy beaucoup mon téléma talaka songa na yebo eza pour ba maman ba bengisi donc vous avez veillé tellement que
bolingi biso tolata conscience wana ya kokumisa bino ya kopesa bino place na bino mpe na société. Et donc je pense que lelo na moi lelo basi oyo batelemi bazali basi oyo mpe baa na souci que baza propulsé et na poste nyonso mobali ya kozala nango bango mpe bakozala nango. Voilà, toza na bamama pasteur ya minene na mboka na biso. J'ose croire que na mboka na biso basi baotelema mpo basimba mpe mokili bazali. Vraiment, merci. Topesa maloba na Tabosh. Oui, Mbote, merci pour ma vie. La femme congolaise, la génération de la biso. Oui, combien moi si nani. Beaucoup plus à moi place. Oui, en fait, merci pour l'invitation et puis bonne fête de ma maman Toubazawa. Et qui en fait, papa va soutenir maman en fait, on dit tinga moko. Non, le bilan na moko en fait. Ngai quand on est dans un musicien, non tout ça la 2 semaines pas biso. Chez nous, place parents va botter, on note que la maman biso na boutique pendant 2 semaines. On était là qui na boutique. Et puis on a quoi ça sous moni 100 bino biso dosate. 100 bino biso dosate et puis c'est comment dirais-je, on a quoi le bas. Oui, moi c'est la place, oui, à la place. Oui, pourquoi pas, oui. Oui. Mais c'est quitte à la femme azalana conscience wana et veiller il y a ko pena ko prouver bana mbali que vraiment boza en mesure ça la obiso to senga to ko ba ka net ka tege moi c'est koko sala ngo to ko suka ngo kana ko lobate alors faut bo sala pas o ekoki ko sala moi c'est lelo aza moi c'est le coup même ba gaffe pesé belé. On parlait l'autre fois de violence faite à la femme, mais il y a des violences aussi faites aux hommes. Oui, au moins, moi si, surtout en Afrique, c'est le mot que je vais en piano. Je dois comprendre pour la piano, pour avoir besoin de culture. Mais si on a besoin de il y a un mot qui est la culture. Tu as la bola de pour les 8 mars. Voilà, so là tu besoin de chanter. Ok, ça fait beau, et on a bien boyé. En panne, tu as comme ça nos culture. To bungisa na no culture te po yango peza moko ba secret oyo ko sala maman wa maman de madola teliso lumba la raboye so ko soli lumba so ko sali boye nini bilo ko on dirait bo perdre ngo po ani ko lwa ola time et tout beaucoup mi trop make up nani ama bete mais faut bima kala biso ba ka mère azuka mo singa suka te bo ba telemiso ba suka mo boye très belle voilà modernisation dit bien eh moderne ouais na boité donc on a tous à moderniser. Mais est-ce que parmi les locaux, ils ont ça là, qui ont beau perdre de la valeur. C'est-à-dire que là, tu as bien comme excitant pour les cas. Là, tu as bien comme moi, ça a raisonné. Pour les gens, la vitesse, c'est Android. Ils ont perdu un peu pour maman. Tout ce qu'on a moi limite, c'est que maman. Ou ils ont maman, les mêmes maman. Maman, comment on a non on pas on a cité dans la Sophie donc comment banda wa tigi na ah oui papa bien na rozonga na lobaka ndenge quand na simba pesa mama bijwa télé maman non to pesa ni moi to pesa année passée pour ça exemple moi c'est ça pas les gars to pesa ça la cabine na Véronica na temi bo ça Véronica na la soutien na la télé mama ngai kati ya obu nalati ndenge pia na lobi o nazomona lokaka na chambre suki na nga make up tout ça na télé mikolo na nga kuna ndeto benga kola za kalesa maboko milai nalati kalesa maboko milai nalati na mala ngai katsa na télé combien de chine na pose combien de mais soki kaka na télé bosa de Véronica nalati likuta beka yo télé bosa tu auras moins de et ça peut-être ba tout ba les gars on est va monter on est dans ça pour la télé ah tu es condamné mais nani koloba na sali bongo poani au départ non il y a accoutrement de l'habit ne fait pas les mois mais il a pas fait déterminer moto azali moto au cause va chier belé mais au cause responsabilité et belé voilà au cause va cop belé de va chier davani wana nanzela mais si ko nake na bureau ke ba boule ke moi si on ndi akovana biso na bureau moi si on ndi akosala biso na Sénat et ezala mokie merci de venir
tomoni na lolobi te maman Francine kamoni taboche na papa qui a bataki biso na bimé cap belé surtout place papa ndenge ya lobi que ça passe bo bazwa moi so ya azoyeba valeur na été apesi place na kati société lelo oyo oza journaliste soki oza na entreprise il faut viser que l'autre est bien qu'il faut les manteaux défendre dans la mission. Côté mon défendre dans la mission qui va bien. Là dans la carte bureau, mon chef direct c'est mon directeur. Na ko sala nini pour na ko na directeur. Na ko sala nini pour l'OBP, réellement ce que salami, ngapi na sala. Voilà, merci beaucoup ma chère Congo et bonne fête à toute maman. Merci. Merci aussi la vérité pour voilà à maman chaque fois pour le Isaac mon biso basi dans mon entreprise au cours de pour travailler normalement la patronne peut-être que tu es en zone de la capacité là où il faut donc on s'attend plus que maintenant on t'a qui moi sinon on va te continuer ma place mais comment faut bousculer? Pour bousculer, il faut bousculer. Comment travailler? Il faut l'accès que donc je suis capable de me saler la raille. Donc na koy la sexe mais na zone de travail na. Donc il faut l'accès que na zabu na yebi me saler na mais na ko sala de même plus que yo mobile. Parce que mba ni baza ba entreprise ba bébé ni té ko so basi hein. Au moins de moi si me zo brûler l'entreprise pour les mobile. Mais tellement que yo mobile azaka nani yo ndaza kapasika. En tout cas, merci beaucoup. Abeti li soleil à l'entreprise. Tu to lo baboué. Na mboka na biso na gouvernement ilunga ilukamba. Na yebi que mokonza mboka asala ki vraiment loko moka motu ya toza na basi ebe na gouvernement. Toza na 13 femmes. Mais toza féliciter te basi basa 13 na gouvernement. 65 ministres. 13 ministres femmes. Atabinu moko. Balobi 50 maman Lobakia. Mais c'est pas 50, c'est 12%. Il faut tout recevoir, na biso quand même tout loba, tout défendre, tout loba que non. Atabino moko, toko matana 30, 12, c'est très minime. N'habitez maman Noël, ce qu'on a Oui, bien sûr, merci beaucoup pour la parole. Aussi bonne fête à toutes les femmes, bien sûr. Merci beaucoup pour l'avoir invité, de honorer, parce que vous avez permis de papa à amener vraiment honneur pour la vie. Maman Noël, son côté, les mapos que babon a bien. Oh là là, ok. Merci beaucoup. Je dirais ceux qui moi aussi les lois na yezo yo kana vraiment l'unité. Ceux qui moi aussi les lois azako se sentir incapable de faire na quoi na yemoko pourquoi parce que azako s'imposer. Moi je dirais la femme doit d'abord s'imposer. Tu vois tu as bien dit que toza basi 13 na kati ya gouvernement ya eu na oyo. Mais moi ça zo yo kana c'est comme si la femme ne pas là alors que la femme existe depuis un grand nombre. Donc, pas déjà ébélé, 13 c'est pas peu, 13 c'est ébélé. Alors, la femme, il faut aller juste le droit. Mais dans le cas, il y a le droit, il faut la peine à respirer, il y a beaucoup de temps que femme, pour que le bateau va s'appeler le col à Mibali, le col à Mobali, pas mettre les peines à ici, quand il y a eu des singles, et donc, moi, c'est pour que, après, ça puisse faire parole, après, ça puisse faire honneur, après, ça puisse faire courage, Joana, il y a qu'on a d'abord un peu d'asima, le col à moi, si, pour qu'il y ait maman Noëlla, au Kolobani, la ministre, on a dit il y a gens et famille enfants, maman Lomé, Béatrice. Oui, la ministre, la biso, la moitié, il faut s'imposer d'abord. À s'imposer. Ce qui a la capacité, la capacité, on a dit que ça, que le gouvernement est comme lobby, après lobby, tout s'est retrouvé une vingtaine. Tout s'est retrouvé une cinquantaine na kati ya gouvernement pour nous servir mboka na biso eza République démocratique du Congo. Par rapport à thème, le lobby et la femme et l'homme basangana pour se soutenir. Hier azali maman o biso ne to vandi to ko bengel ko maman na biso. C'est elle qui dirige ces structures wana to mopanzi wana. Nino ko senga na yepo yepe a soutenir biso pour to senga pe mibali ba soutenir biso bandimi oui. Mais c'est ko yepe maman mokani. Ya ngambo na biso. Toko senge nini pour aider à la kisaki azo soutenir biso. OK, maman ministre, il y a genre et enfant. OK. Toko ko senga na elo toko ko senga na premièrement ezako ayokanisa biso amonisa ete tozali to existara. Na ba réunion lokola ya basi na ba conférence lokola ya basi pour que ba papa wana bazala pe na courage ya koyande te papa ba yele loko soutenir biso boye tango ba ye ba fandi ba yoki réflexion ya mwasi ba kotia mwasi na esika na ye. Alors cette maman la maman ministre qui est la nôtre, il faut valoriser biso étant que femme nde akopesa biso ba valeur wana nde tokokota pe na kati ya ba droit wana nde tokobenga mape mwasi lo memia mwasi ya valeur.
Merci beaucoup. Nakobakisa moke na oyo alobi omoni na bamboka mingi libanda ya rasho basi bayebanga parce que bazoorganize baconférence ebele okomona enquête là-bas ya basi wana abite nasala mwa eloko moko tobenga mpe basi ya libanda donc c'est-à-dire que eza vraiment na opi Kenya babengaki deux femmes oyo bakendaki koreprésente mboka na biso Congo démocratique ngana ezali parmi basi wana natali makambo basi baota natali mboka na tokokende tana na biso te ozomona komoke bazota ozomona bango bakonzi ya mboka wana baye mpo basuluka basi wana ngana osenga na mama ministre na biso ke aorganisaka mpe baconférence moyo bako na basi bayebake ye de femme du terre na mboka na biso soki bayebi eloko wana vraiment bakotelemela so biso te parce ozomona baconférence eza mike baréunion lokola boye kashu kosala eloko oyo osali boye fo ezalaka yo parce que eza mosusu aza nango na motu te parce que ebongaki neti mikolo neti ya lelo boye conférence moyo ya minene eza mike mboka na biso parce que tozokoloka nini babongisi mpo na biso mais basali yango yo osali moto asala eloko mpe basala baconférence ya makasi nde mama oti koloba nde kosala ke biso totelema batia mpe biso bakati eso tosala eloko te ata bamboka libanda bakotia biso bakati. Merci beaucoup. Maman, s'il vous plaît, je vais vous poser une question. La réponse n'a biso est aux Arabes. Je le veux, je le peux. Alors, l'élo on est aux Arabes. Basi, ma femme des médias, aux Ali. Basi, ordinaire, excusez-moi, en terme ordinaire, c'est en ce sens que nous avons œuvré peut-être dans le domaine. Est-ce que tu es capable de l'élo? Tu es comme un ministre, la mission surtout. Oui. Alors, tu vois, parce que ma vie, il faut le recevoir. Oui, je le veux, je le fais. Je le fais, je le fais. Tu vois que vous allez le ma première présidente la carte Nabiso. Dès que ça, la carte Yawa, la Véronica. Que moi, qu'on a mis ça, ma président de la République. Oui, je le veux, je le fais. Papa, on va honorer l'isole. Parce que tu connais la souka, maman, non, s'il te plaît. Va honorer l'isole. La malobana bango, va le dire que c'est peli, basi na place là-bas. On va aller à service. Basali pe ba musicien. Ceux qui vraiment on fait bango ba musicien. Soutenir basi et qui va précipicer place na biso. La valeur na biso. Parce que le terme est là pour monter mon guitare. Parce que peli. Ah là là. On va t'en faire ah là là. Maman, melonga na kanisi yo. Mapenyo sana sana kiyo. Limbisa na batela nae. Oh 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 oh. Maman, zelanga koye. Mokili esikela masele. Limbisanga batela nae. Parara parara parara. Papa, un mot de la fin, la bino pour la journée à l'élo. Et puis pour la mois mobile, parce que journée suivie à l'élo, c'est tout le mois mobile, il y a mars, les amis dédiés pour la femme. Moi, mon bino et puis tout comme on a tiré. Ouais, moi, oui, merci pour l'invitation, merci. Et puis, tu as organisé cette soirée, moi, pour nous, on a bino l'élo. Ah, on a fait mal là. Bah, nous, ça va l'ingabi, c'est tout, on a les pour nous, on a maman. Et puis, bonne fête, moi, mobile, et voilà. Ouais, pour conclure, on va 8 mars, c'est l'accident que Poto Pessenova Flair, ils ont été Poto Bima, Poto qui me la caca pour l'angoisse, mais ils ont plutôt journée au football, tu as conscience, ma casse. Mon inde bossali, mère a tout comme ça, on a peine à moyen mystique, n'est pas au saliboy. Les arbres là, réunion soit boy, il faut rappeler plein boy, donc tout rose à route minime boy. Faut que ça rappeler plein. Ils ont manque de conscience, mon qui est n'a pas n'abisso. Bah maman faut battre les mains. Faut battre la réunion. Tout cultiver culture on a y a conférence. Ils ont pas si bah jeune fille le boy ouais Kardashian. Alors bah c'est réunion. Azo bah non ni que réunion trop bien de femmes. Azo y battre y a mon petit caca. Y a zo moi que 8 mars héros boy mondial. Mondial faut ça là mais conscience paye à ma femme et à rapport. Tant beau ça m'a dit. Place mon rôle comme moi quoi zo coller ça peut m'aider. Bon il faut tout mon ba maman ministre mon père dans président. Oui, ils appellent comme maman chère, ma maman me super ma cala, faut pas en conscience, faut pas on peut bomber ça peut moment comme télé. Ah comment c'est bébé toi chérie ma cala on a tête. Comment on peut tout ça ni? Donc tout sangana ba maman, ils a force mobile. Et puis merci na ndenge boyambi biso pe m'inviter biso le 8 mars to bengi sibino pe lelo awa bato ya libanda na kati.
bayaka awa vers mala tosepelisa bango mpona soirée ya bamaman et puis eza mwa mobimba donc mwa moko boye bolakisa biso mpe exemple ya bien mpona mars ya 2020 lelo na soir awa lipato ya kotekisa naoloba mwana songisongi bamama bazali awa bosepeli boyebi bosoutenir bamama lokola droit d'entrée ezali seke osoutenir biso tokoyango gratuitement. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Maman Nana et mot de la fin toi aussi. Oui, au mot de la fin, pour tant que nous avons par rapport à notre se soutenir, pas si nous avons un mot de la fin, on a que maman oyo ba moni que yende so azun sala il faut dominer, c'est pas ça. Donc son une sala pour dominer moralité. Donc la Bible lobby, moi si face à la soumise dans mon bali. Donc Bible c'est une sorte de soumission avec la soumission. Donc c'est soumettre dans les balles basées à biso et puis mon bali peut Bible en lobby, hein? Donc, Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'église. Donc, Christ a gagné l'église. Alinga qui on a monté malaye mobima. Ni bali pe faut pas linga biso le ndenge moko. Autant nous sommes encore mot de la fin. Mais na bike la clôture ya mois de la fin le 31. Le 31 to zala mais to bel se sous vibratoire fa zala. To développer sous sujet la biso, to décortiquer to baka ateke boy mais faut to soit conscience. Il y a pour moi si et puis mon bali peut faire conscience à moi si la place là. Merci beaucoup maman Nana, c'était vraiment un plaisir à vous amener là maman et puis papa Nisamo le famille média. Bravo à vous, merci d'avoir invité. Honoré biso le bana bande kono se ba kolanda biso soki olibio participer on peut s'appeler point de vue na yo ata ozali maman maraîchère ozali maman ndenge kwa tolo botika makala tout ça yaka le 31 kaka awa na Véronica to kokuta un peu to développer to yeba apport lelo ba mibali ba pesi biso ndenge teme le bito soutenir to se soutenir alors to kota pe ba avancer ezali nini par rapport à bio ndenge to entamer lelo ndenge to ko se voir apport ezali avancer ali nini nasuka awa pour honorer bandeko o bayaki maman Nana o permettre nga s'il te plaît to pesa bango pe quand même ba cadeau parce que ba bandala masa mayele Papa Julien mobala mayele voilà. Je veux. Ma maman est dans ce sabongo. Je veux. Na cause la ministre, na cause la présidente de la République. Je veux. Ciao. Maman, nous sommes partout dans le monde. Merci. Balobi to célébrer bongo moi mobimba ya mars et puis journée de la femme ya le 8 mars ba tobo sanate que moi mobimba ya mars c'est ali bongo moi dédié à la femme. Na thème na biso international oyo le beli bongo je suis la génération égalité levons-nous pour défendre le droit des femmes. Na boele lelo mokola lelo to ko la pesi ko thème ya moi ya thème ya national oyo lobby Congolaises, Congolais, levons-nous pour défendre le droit des femmes. Ba maman les loto ko émission ya monene oyo basi basangani pona ko se voix pona ko la capacité na bango pona ko loba que un jour bazali capable ba lingi pe ko zala capable ya ko zala premier ministre to pe président de la République ça dit bazala capable ya ko télémisika mbali ya télémi to yambi pona biso invité d'honneur ya mokola lelo zali bongo Ipator Piana ndeto ko solo na ye pour que ça biso étant mobali likanisne ko zala nini annonça ki bino bande ko balandi to yambi pona bino Ipator Piana oyo azali moto oyo aza ko soutenir basi ndenge thème na biso elobi na kati ya orchestre na ye azali na mwasi oyo apesaka valeur mais ngana ko tuna ye penza na place oyo esimbi bajo ba danseuse toyoka masolo mingi oyo epesa bato pasi na matoi ya koyoka ke ba chef d'orchestre ba bizaka na ba danseuse wana bazali basi alors yo étant que mobali oyo azali ko soutenir ba basi okoloba un mot na yo nini comme conseil na ba chef d'orchestre wana parce que yo to pesi déjà longo nya ebele parce que avec toi on dit déjà merci et félicitations parce que ça pas comme les autres. Alors conseil ni ko pesa na ba chef d'orchestre il y a ba orchestre mon sousou. Oui, bon, nazana pour lancer ba pierre na bangote mais sauf que photo c'est conscientiser kaka. Donc conscience faut ezala makasi na ba entreprise na biso na ba société na biso pour yangonde osala lobi na biso. Ngai na ebi valeur on appelle ça na maman au monde nazana moko ya mwasi kati na biso mibali na pesa ke valeur nyonso et puis na pesa ke ba chance belé pour sans être faible oh et single na biso même la Bible batini biso to apporter en plus to apporter courage na ye comment on a que na orchestre biso ba bizarre na ba maman
babima na bandeko na biso basi eza question nano ya conscience on a bi moi si fois ganga makasi moi si fois ça ba conférence ba ça ba tribune boye aloba ba devoir pe ba droit o esengeli azana e ko kozongela donc ba na pekisi nano soki ba bilo abongo ba acte bongo salamaka eza nango bien mingiti ko bebisa ko abuser na femme pour ezaka pas sur ozongela mobali pour moi si azale qui violer pour on est pas violence moi ça a violé bongo alors tant on comme on ndoko libala azala na force mingiti ya opesa apport na pas mobali et au moins ça zonga sim donc voilà donc esengeli to abuser na moi si po et ça la moins côté na biso. Par rapport à tous les deux thèmes, les à l'international, les à la nationale, et puis pour moi, Mobimba, il y a mois de mars, moi un mot pour nous relancer et pas à Bassi. Oui, na ligne pendant les 31 d'orbite au clôturé, to bandi bien. Moi, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui. Donc, to banda, mais tout ce qui s'appelle les 30, to me kosa no bilan non il y a ba jour etikali, total la nini, to ko lo basu sur les 31. Sur le plan international, n'a vu que femme aza moto azo le émancipation. Donc le quoi besoin d'émancipation, moi ma difficulté à li. Donc n'a vu que bokenda ti bokoba. Merci beaucoup. Alors là je dis vraiment à toutes les femmes au Savoie, au Oza, au Sali Makamunene. Là je vois déjà maman Françoise Vita. Je salue et je dis merci et félicitations, respect à toi maman Françoise Vita. Courage à toi depuis les États-Unis. Merci aussi à maman Bijou Bimpe, moi aussi à Maïel d'avoir répondu à notre invitation d'aujourd'hui. Merci Nabassine surtout de répondre à l'invitation. Je dis aussi merci à Miss Léa Oumba, la maquilleuse. Ceux qui ont l'ingé s'est maquillé au Makito Kolokolanga, c'est avec le numéro isolé Kanasendo Kobenga, au Kozwa, et le Koyamotu et au Kolinga. Parce que Balobito c'est soutenir. Aux Ali, moi aussi, au Lingio ça la mariage, au Lingio ça la collation, au Lingio ça la fête, n'importe quoi, ils ont la réunion, ils ont la conférence, au Lingio bas maquilleux, malamu, au Lingio ça la pédicure, manucure, place ya malonga, ezali kaka et pas ya Miss Léa Omba, numéro ezali au contacter au kozwa biso. Alors na kopesa lisusu merci na maman nanga botanga, maman Mimi Wombo, merci beaucoup na ba maman nyoso ya Congo, merci mingi na ba maman nyoso tout ezali libanda ya mboka en tout cas mokola lelo pe moi oyo mobimba biso na Kuli Media Télévision to souhaiter bonne fête na ba maman nyoso tout.